kozala na ba esprit moko empire ederangeaka yo evanda na kati ya nzoto na yo yo siko oyebi te nga nakoya na kosalela priere analongoli esprit wana dégage ti nabimisi ye ozongi ndenge ozalaki makambo ozoloba ekoma te na nsima moto azwi porte-monnaie magique ekomeli ete nde bamatoi banini ata yo moko non eza bongo te bandeko na nga nakanisi baoyo nyonso bazozwa yango bazokutana na eloko moko te nga na kopesa yo baprincipe ndenge wana kosalela yango okodeborde te eza na bato mosusu baniokwamaka na maladi kwa atamboli na bopito azwi guérison te siko aye epa na nga akoya epa na nga nasaleli priere nasaleli délivrance abi bandeko baoyo nyonso baza na badifficulté napesaki nimero na nga bobenga bokozwa oyo nyonso bolukaka oyo elongi oyo nga nabotami nango bato baza bayebi na banda makambo oyo na banda kosala miracle na age ya 4 ans na ndenge nakomi boye natambolaka partout RDC zopolaka yo zaka oui kasi po omoni wana eza équipe nationale po bakutsa ona bato wana ezosenga il faut oleka na baintermédiaire okosala mpe makambo ya équipe nationale wana kuti eza facile wana eza eloko mokie makambo wana matadi mobimba bayebi nga na baekipe ya quartier nabimisa bachampion na stade nasala baekipe ya elima bao bamona bazomona elima nateka babi beti nateka babi tonnerre nateka babi OCC nateka babi nasala bamatch r wana banoyokako bapeti moko ya mike bazotravaille bamatch baane fo ezala ba 1998 99 kasi ngai wana Ok, merci. Vraiment, balandi nyonso bozolanda ngai na ngonga oyo, un crocodile à l'ouosi. Les petits sapeurs plus que les grands sapeurs. IGF et le chef du projet de la SAP internationale. Sapeur le plus suspect, le plus méchant, le plus mauvais, le plus dangereux. Les mannequins de Yokozuna de la SAP. Un crocodile Alouozi. Merci balandi tout bozolanda biso. Grand prêtre mère Rika Mambika. Esika ozali bambote na yo bisika ozali. Maman sociale comme une société. Jetou Minouche Mikalukidi. Bobete kila Mambika ya bamambika. Esika ozali na bosanité. Grand prêtre Blaise Koudia Kubanza Matadi Kevingilange. Maison Bazala cosmétique Lazare Makengo Oué Willy Mbaki William. Message eza lelo ezali lelo nazo balabino bana monde entier. Tangu mama botaka mwana ye eloko liboso mona bima na ngo eza elamba. Après elamba libele. Après libele mwana kolaka mwana soka koli. Après kokola après libele eza kokola ya mwana. Après kokola ya mwana tozonga na lilita. Parce que to utaka na mabele tozonga na mabele. Lelo nazolo balabino naza na cimetière na kati ya ville ya Matadi na ville ya Matadi na cimetière ya Boko. Tokoyeba nini keleka naza na grand prêtre ba prêtre maître Corée suprême. Bokomona maître Corée suprême. Bokomona maître Corée suprême. Na yoki basango maître Corée suprême azolala awa. Azolala awa pona nini? Maître Corée suprême on azobenga grand maître Corée suprême. Azolala awa pona nini? Nazoluka maître Corée suprême. Voilà.
Ye Azoya, Maître Corée, Maître Corée, Maître Corée, Maître Corée suprême, Azoya, Lelo et Yindi Mabe, Bato Azolo Bako, crocodile à Louosi, les petits sapeurs plus que les grands sapeurs. Masolongo ya fort, mais bon, même on a cimetière, Nenge Nini. Oh, Maître Corée. Boni, Maître Corée. Oui, ça va bien. Maître Corée suprême, bonjour. Oui, bonjour. Bonne santé. Oui, naza très bien. Ah, naza bien makasi. Mais ah ouais, vraiment, to balukana npe mwa moke, bato azo mona ga makadam fo ba mona penza ke toza wapidi. Hein? Pisana mwa moke. Mais bato azo tala biso, bato azo comprendre te, bazo kamwa au juste awa toza wapi. Awa toza na kati ya cimetière. Toza na cimetière awa na Boko, na Matadi. Toza vraiment précisément na Congo central. Oh, oui. Sikoyo biso na ye koluka yo parce que basango na yo etamboli. Maître Corée azo mona na te, Maître Corée abungi. Yango ba ibisinga te to mona ki Maître Corée aza na cimetière ya Boko. Alobi aza na ba séminaire. Menga na yebi ba séminaire bato bakendaka na ba mangomba na ngomba ya mangengenge, bakendaka na ngomba ya epikambie, mais yo okomi na cimetière awa elingi koloba nini? Oui, naza na ba séance moko ba cérémonie mo na osala awa. Lelo naza déjà awa, ça fait déjà deuxième jour na nga yango yo. Il fallait na sala awa 3 jours. Oh. Oui, nazolalaka awa. Oh. Nazolalaka awa oyo deuxième jour na nga. Elobi kozala journée na nga ya suka. Ni naza boye. Naza na ba cérémonie mo. Baluka. Oui, naza na ba landanga nazala ba cérémonie moko boye na osala awa. Ba cérémonie wana eza ya makasi trop. Eza na papa moko azalaki na ba problème. Sikoyo esengaki cérémonie na ye na ya kosukisa ngo awa na cimetière. Mais Maître Corée bazolo ba yo dongo za wana eloko moko te. Maître Corée suprême eloko moko te. Siko yo zo kosa bato ye kosala ba cérémonie ya makambo nini? Maître Corée. Oui, cérémonie eza na ba sorte ebele. Zomone science eza munene, science eza vaste. Papa wana ona osala musala avanda na Londres. Abela ça fait beaucoup de temps. Abela atambola bisika ebele, mais azwa guérison te. Voilà. Sikotango eko kutana na ngai. Tobandi kosala ne ba séance abandi vraiment kotambola azalaki mutu moko ya kovandaka na kiti baoliesa ye baosokola ye siko na minicho toloba boye akomi kosokola pona nini oui na osala ba délivrance yo ndo osala ba délivrance ngai Maître Corée suprême oyo bolukaka pe oyo boyokaka na sango ngai yo na osala ba délivrance to bandaki yango ya mai to ye na mabele o ya misato siko foto ya kosukisa yango ana cimetière parce que maladie wana euta ana cimetière ezaki na muntu atrikaka nzoto na me muntu wana akufa siko ba ancêtre ba yebisinga po olonga dossier oyo fallait ozonga okokene directement na cimetière no sale cérémonie ya suka yango naza awa fallait na sala 3 jours mais lelo eza deuxième journée nanga na vandi awa so dengo za boy na bilamba na yo na biloko kolia makamuto zawo nyonso eza na kati donc nebo moni nga naza libanda awa naiki ko muye biloko moko na balabala formule etindelaki ndenge wana eza bongo. Merci. Napela za muto atembe nalingi natambola namona esika oyo yo ozolala esika oyo yo ozosalela ba cérémonie na yo est-ce que tokoki komona parce que ngai kombo na nga les petits sapeurs plus que les grands sapeurs, les grands indouceurs. IGF est le chef du projet de la SAP internationale, un crocodile à Louosi, les mannequins de Yokozuna de la SAP. Sapeur le plus suspect, le plus méchant, le plus mauvais, le plus dangereux. Nalingi na mona Namisu, Santo Thomas, Buka Kwikila, Buka Mona, Eric Mavungu, Azondi Mate, Amona Namisu. Didier Masuki, Azondi Mate, Tomona Namisu. Ok, merci. Bon, toko kende kuna eza problème te mais ezo senga il fallait okanga téléphone na yo poto kota na kati comme ça au mona bisika oyo ngai na osala ba cérémonie faut kanga téléphone pour ba rayon oyo ekosala vraiment bien te. Pardon pour nini? Ba rayon oyo ya téléphone ekosala bien te na net tozo kota place ngai na osala ba cérémonie. Ok. Merci nakangi téléphone na ngai.
oliga image mwana batikela biso na bankulu vraiment sunganga nayebi ke avec esprit tukolonga tozokota wala toleka. Est-ce que tokoki okende toleka parce que nyoka Moïse Mambo Pams azokolanda biso na minute oyo oliga image vraiment donc tozokota. Balandi nyonso bozolanda biso ngonga oyo ya lelo, quel que soit olandi ozwata ya kolanda émission oyo na tongo bonjour, na midi bon après-midi, na pokwa bonsoir. Ndeka bana Luanda balobaka bondi ya botarde bonoite. Ndeka na biso ba Kongo tolobaka kia mbote kenu yenge zola. Merci bouti kolanda message ya les petits sapeurs plus que les grands sapeurs, un crocodile à l'osé. Avis du public, le meilleur. Avis du public, fait. Bon, ça la mission, mais beaucoup comme la Didier Masuki te. Parce que pour comme la avis du public, oh ya Didier Masuki et qu'au joyeux temps. Balandinyo so, bozolanda biso la ngonga lelo, na kansato uti na libanda, na maître, Corée, Cour suprême. Tout sur la maître Corée, Cour suprême, boyoki dengue a ulobi. Yango tolinga ki tomona, pe bino pe bomona. Ngai pe na mona na misu nanga. Pambate, tango mama botaka mwana e loko liboso bayambelaka mwana oya bota misika ezalaka elamba. Lokola Jésus Christ yé moko azalaki le premier styliste, le premier sapeur. Jésus Christ abandé kobeta baleine de pépito. Yango moni les petits sapeurs plus que les grands sapeurs, un crocodile à l'oisi na ye na baleine de pépito. Mama soka boti mwana bayambaka mwana na elamba. Après elamba libele, après libele kokola ya mwana tango kokola lobi kuna ezalaka kufa. Soki to kufi bayaka kotika biso na lilita. Tobandai koleka na moni maître Corée et maître Corée suprême. Nde to sololi na ye alobi azala ba cérémonie oyoyo azalango awa na kati ya cimetière. Angaye bazala cosmétique batula mpaga ba mona peleve. Na tuniye oza na cimetière na ba prière baninga bakendaka bangomba ya mangengenge yoye na cimetière abino ezamboka lifelope ezamboka. Voilà nayambi maître Corée Cour suprême. Maître, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Balandi bazolanda biso na tongo ya lelo, na mo ya lelo, na butu ya lelo. Na sepeli komona yo, pe bango pe ba sepeli komona yo. Awa toza wapi? Oui, awa toza na les terres de nos ancêtres. Oui. Précisément vraiment na cimetière de Boko, na Matadi. Ok, toza na villa Matadi, bana Matadi denge bino boyoki. Parce que Matadi ezali ville portière.
Maître Kouré, hein? Oui, Corée suprême. Maître Kouré suprême. Maître Kouré suprême, en tout cas, yo yebisinga ike oza awa na ba prière. Ba prière ngo eza ya nini? Oui, naza awa nazosala ba prière moko awa nasali awa lelo eza deuxième journée nanga nalali awa. Nazalaki na cérémonie moko boye nazosalaka awa esengelaki ke fona ya kosilisa yango na kati ya cimetière. Pourquoi naye kosukisa yango awa eza na papa moko boye aza na poto aza na Londres mais na otanga kombo te. Azalaki na ba problème moko ebano déranger ye abeli trop asali plus ou moins 12 ans na maladie. Papa naza homme d'affaires. Papa wana atamboli bisika ebele. Ake ba Chine, ake ba Inde, ake wapi azwaki vraiment lobiko te. Siko na canal na ngai oyo ezali troisième étape to leka na ye pona ba cérémonie na ye. Première étape ezalaki ya mai, deuxième étape ezalaki ya mabele et troisième étape to ye na ye awa na ye nango awa na cimetière parce que tant na longola maladie wana na bosenga ya bancetre ezalaki ke funa ya awa na ya kokunda nde maladi yango awa parce que maladi wana mutu abwakelaki yango asalaki cérémonie wana na kati ya cimetière. C'est pour cela pe ngai ta na olongola maladi wana na ye nango awa na ye kotika yango awa na ye kokunda yango ya libela yango. Toutaka na mabele pe tozongaka toujours na mabele. Baloba ngo bongo non? Oui, yango wana mon journaliste. Vraiment boka moite soki bomoni un crocodile alouosé les petits sapeurs plus que les grands sapeurs azala maître Corée hein? Maître Corée suprême. Surtout azala maître Corée suprême azali mutumoko tant ozoka maître leka étape ba maître aza grand maître ngai lokwa naza mutu atembe yango na lingai na mona ye siko papa grand maître Corée suprême siko cérémonie yango olobi sengaki bando ye oza sali 2 jours awa solution ozwi ou bien comment? Oui, solution déjà nasi nazwi etikali kaka na silisa prière asuka na osala ona minuit soki na sisi cérémonie wana na minuit e na kolala lisusu awa lobi na tongo na zongi na ndako nanga après na bengi ye na yebisi eke cérémonie na yo nazosala awa esili aza na ba biloko moko na komandaki fo alia journée ya suka ya cérémonie asi apreparaki yango azozela kaka nga napesa ye coup d'envoi ya kolia biloko wana mais na minute oyo nde tozoloba boye papa wana aza vraiment guéri na niveau ya Londres parce que atamboli bisika ebele azwi solution te ngai nasali ba délivrance oyo nyonso esengelaki ke fale na sala parce que atamboli bisika ebele tango aye kokutana na ngai nde na nzela na nga nde azwi lobiko. Vraiment bandeko bazolanda biso baza bato ateti olobi ke ntango akutani na yo na nzela na yo azwi lobiko. Vraiment patron Jimmy Makengo esika ozali bambote na yo motu na tembe Jimmy Makengo papa Jimmy Makengo patron esika ozali bambote na yo ye andimaka te makambo oyo siko mpona bato oyo bazondima te olobi nini? Oui, il y a des faux et des vrais. Ngai ekozala oyo deuxième fois na ngai naoleka na chaîne na bino nasalaki liboso émission na bosenga ya confrère na yo ye mutalukaki nga Eric Mavungu. Oui, Eric Mavungu ye mutalukaki nga bambota pasa. Oui, bambote ne bisika ya zali tosalaki na émission moko na se présentaki ngai nazali maître spirituel et puis naza traitant nasalaka mambo ebele naza
vraiment na spécialité ya ko délivrer bato oza na ba problème moko boye okutana nango okota na ba loge moko ba secte moko boye siko ba secte wana okota wana ndenge okotelaki oyebaki me kobima nde oyebaki te siko ngai nazobimisa bato na ba secte wana oui ya solo wana eza ya solo nazosala makambo ebele epuis bato baobenganga trop Luanda Congo poto bato ebenganga ebele en tout cas naosala mosala oyo na ndenge vraiment esengeli na ndenge nga nazwilango enseignement parce que ngai nabotami na makambo na nga eza te moto ayaki keo abandi kolakisa nga baye oyo nyonso baamona image oyo bacomprendre déjà que qui est Corée bayebi oui qui est Corée suprême parce que suprême wana moto apesaki nga kombo wana ezalaki sango sango apesaki nga yango wana naza na age ya 5 ans ntango bamama na nga bakumba nga banokumba nga na bandako ya bangunza banolinga bayeba kati na nga eza nini parce que na bandaki kosala déjà miracle na age ya 4 ans sikoyo papa na nga tellement aza médecin azali mutu mwa ba logique sikoyo no comprendre te mwana oyo aboti makambo azosala euti wapi nde babandi kotambwisa nga na bandako ebele suka nango te kosuka na sango moko bwana ozalaka na mayombe wana na 1990 ezalaki na 90 oui 1990 sango wana ende mutu ayakokata makambo ya ngai na ya papa na famille mobimba po famille mobimba batelemelaki akataki yango ndenge nini suprême akataki ndenge nini maître Corée grand maître Corée suprême akataki yango ndenge nini parce que baye bazolanda biso na yebisi yo bana ya association dingi bomoko dingi dans le monde président Lucien Makengo Jani Lutete les garçons de disque batuni balobi crocodile lozi tuna bango tuna ye maître Corée suprême bakataki yango ndenge nini sango wana kataki makambo ya papa na yo na mama na yo ndenge nini expliquer bana monde entier bana Luanda pe bazolanda oui merci akataki yango dans le sens que ayebisaki bango babisika oyo babandoko tambwisaka nga ne fallait pas bakumbanga kuna parce que ngai nayaki déjà na mission na nga funa ya nango na mokili botama spirit oui nga na botami nango mokili mobimba bayebi elongi oyo wana eza kobomba mate nga na botami na baoba na culture wana obenga mapatikala nasali nakoloba nini démonstration ya ndenge nyonso nasali miracle oui pardon nasali miracle ya ndenge nyonso na culture wana bato bayebi nga ali toya kosukisa na be wana po pourquoi tokendaki na sango wana po papa na nga aza chrétien catholique ti lelo atangi na ba petit séminaire na bomwana na ye ayebanaki siko na connaissance na be wana kala ba 1990 toke na mayombe na mwa petit nini mo babenga yango vako bao bayebi sango wana ndekuna tokendaki na sala 2 ans epa sango wana voilà sango wana ayebisaka bapara na nga ke mwana oyo excusez ndenge aye awa na osala ye délivrance na ndenge bino bolobi ke nalongole makambo aza nango ça va eza musala na nga me napesi bino inane ya pesa bango inane sikotanga na tikali kuna sango abandi kosala ba cérémonie po alongola nga makambo ezaki na kati na nga mais sango eko comprendre ke nazana mission na nga na eko sala mokili oyo azaki na capacité te ya kolongola nga makambo wana parce que amonaki soki ameki kolongola nga makambo oyo ekobeta ye na ba ancêtre bakosepela te ozomona ezalaki bongo ale sikoyo sango atela lobi non mwana ngai makambo oyo tobandi kosala na oyo awa nakotika kolongola oyo yango jamais oui oui ezalaki ndenge wana oui sango ayebisinga non oza na makambo oza na mission oyaki nango na mokili oyo siko bapara na otelema baza na miso kokangama moye bacomprendre mission na yo eza te telema ngai naza homme spirituel na koti nayebi naye komona oyo eza kati na yo et puis impressionne nga
nazwa susu makambo oya biso ya kimundele na pesa yo. Omoni ndenge ezalaki? Voilà. Sango wana ngana tunie non ngana ye awa posa langa délivrance alubi non natika makambo sango lobi non nakokoka te bakotambuso bisika ebele eza na mutu moko te akolongola makambo na yo ezalaki ndenge wana après sango ayebisinga na nyonso nasali epa na yo nakokoka kozwa résultat te mais nazo pesa yo makambo na biso ya kimundele nga nayebise nga makambo ya kimundele wana nayebi yango te alubi no eza nango mabe te ozomona ayebisi nga no makambo na biso eza ya mabe te nga nayebise ngai kati na nga ntango na bandaki kosentir bamakambo ezoyela nga naozwa yango na barêve ndoto nyonso nakolotaka lobi nango na ntongo mpe nasali mpe esalemi alobi kasi bamessage na yo ebanoyelaka na si barêve wana yo ndenge oza wana eza na esprit moko te akokoka kombrie yo tellement oza suprême omoni place na zula komba voilà ezalaki bongo tellement yo oza suprême moyen esprit moko e déranger yo ekozala te puis oyo kimundele na kopesa yo ya mabe moko ekozala te après aye kolakisa nga science moko babengi yango les secrets merveilleux de Abbé Julio. Yango wana ezalaki bongo siko Abbé Julio wana azalaki père ya secret merveilleux de Abbé Julio voilà donc eza secret merveilleux donc ya kitoko voilà ya Abbé Julio Abbé Julio wana azalaki père ya Illuminati. Ah bon? Oui, azalaki père ya Illuminati. Ndeye aya kukokoma na 3 volumes asala na livre na ye. Akomaka na 3 volumes. Siko sango wana akomandelanga livre wana na niveau ya poto. Ah bon? Tous les 3 volumes wana eza ya kosangana. Oui, wana siko na kokisi bakisi yo doki connaissance siko ya kimundele sikoyo. Siko soki nazo sala mingi ba délivrance. Nakinda mbala moko na ba secret merveilleux de Abbé Julio. Voilà. Kuna eza makambo ya ba exorcisme. Ozomona tango kena exorcisme veut dire dégagement ko chasser ba mauvais esprit. Kozwa ba résultat moko spécial o bato ebele ba yebi yango te. Ozomona kuna eza ba dégagement, protection. Dégagement net na sens nini po grand prêtre Big Nchumbu, le grand producteur Magi Marité bazolanda yo donc ba dégagement net na sens nini okoki ko expliquer moi moke po bande ko balanda. Oui merci, dégagement eza net na sens nini okozala na ba esprit moko impire et dérangeaka yo evana na kati ya nzoto na yo yo siko yebite nga na koya na kosala lo prière ana longola esprit wana dégager na bimisi ozongi ndenge ozalaki eza na bato mususu banyo kwa maka na maladi kwa atamboli na bopito azwi guérison te siko aye epana nga akoya epana nga na sala prière na sala délivrance abiki ozolanda akobika. Oui, akozala vraiment guéri. Akozala guéri akomona pe eloko moko te à travers ba prière wana na kosalela ye. Merci Banaya association grecque Talemont ou ezokambama na président Joe Kalengai na vision ya chef de l'état Fati Beton et vraiment aza motora tembe elongo na CG Ouragan la kati ya Kinshasa national balobi ke non tuna maître Corée suprême oza nganga ou bien oza abbé ou bien ozali Ousmane ou bien comment? Oui merci pour la question wana donc justement naza traitant. Oui, naza homme spirituel et puis naza traitant. C'est ça, naza wana pona kosunga muntu azana ba difficulté. Ozana ba difficulté ezana ba mususu
aza na basala ba démarche ebele po akende poto. Voilà. Azwa document te complication ezala liboso na ye soki oye epa na nga na kofongolela o nzela mosusu ezalaka ba blocage familial mosusu ezalaka ba blocage entourage parce que kozanga koyeba secret na yo obimisi o oyebi te bato wana ozovana na bango ba état d'esprit na bango eza ndenge nini basi ba bloka yo oyebaka na yo te mais soki oye na nzela na nga na kofongolela yo e ya mibale eza na bato mosusu baza bakenda bapoto bavana na bapoto neti oyo na osala mingi mikolo azwaka document te oui azwaka document te Chico Sengotima le grand sapeur ozoyoka makambo yango azwaka document te osentir pena babengi ye immigration vraiment babengi ye ekeyaka document na yo ebimi boye na boye parce que baka wana nazokuta nango ya trop bato bazobenga nga trop na poto nga depuis na ya awa nasala ba démarche ya koluka ba document na koti bambongo me babenga nga te toujours ba complication siko soki oye pa na ngai na kosalela yo mwa prière moko et puis ekozala na jour na heure nango soki o respecter ba heure wana okozwa biloko wana nyonso wana ozoluka ozomona alia misatu onga nazosala mikolo oyo eza na bafille ebele balingaka mibali oyo basimbaka mwa misolo oyo bazala na mwa baposition bazala mingi pembeni na bango baza mibali ya bato papa oui baza mibali ya bato me oyebi monde eza na mambo ebele eza na fille mosusu anviaka yo siko yo oyebaka te soki nazalaki na monsieur le journaliste mbele bien ba façon na ye na bozwi na ye ba spécialité na ye ndenge akumbelaka basi nga fo nazalaka na ye siko soki oye na nzela na nga na kotutsa yo mambo wana eza na eza facile eza na moyenne moko zéro ozomona et puis na ba makambo o ezake mwasi na mobali bobanda bolingo na bino na ndenge moko ya bien mais dans ces derniers temps bobalani alliance mais dans ces derniers temps makambo sko ebandi koyela bino ya mabe ba incompréhension mobali alingi kolala ndako te neti bamvutima mobali alingi su mwasi te suka filme boye kokabwana biloko wana so ezalaka eza bamipepe mabe mosusu eza na nzela ya kisi mosusu mpe ezalaka nzela moko familial komona parfois oncle alingaki te libala ya kingandi na kingandi ye mutu asalaka bino ndenge wana siko soki oyepa na nga yo mwasi mobali akozala kobunga azoyeba te oyo azosala mais yo mwasi ozozonga ozotrouve makambo eza normal te comme si eza diabolique soki otelemeli yango oyepa na nga nakozwila yo solution yo bayepa na yo za nani oui nga aza traitant naza homme spirituel oui oza traitant homme spirituel donc eloba nango vie na ngai grand prêtre Riven Kono le king of de Kimakuta spiritu ozomona traitant spirituel yeyo toza na ye oyo babengi na kombo ya maître oyo nga azobenga grand maître Corée suprême vraiment oza traitant spirituel yango wana vraiment utoloba wana bato baye nyonso baza na badifficulté na bamakambo wana bakocontacte nga okozala exemple oza na poto nakokomande yo eza na bamaison mosusu eza na poto kuna eza na babiloko oyo batekaka basavon ezali bachenete oyo babengi bascapulaire ezali bacroix ya Saint Benoît ezali bacorde ya Saint Philippe ezali oyo eza basecret nazobimisa eza na bato ebele bayebi mambo wana te ngai nakoyebisa yo somba eloko intel mais intel nga na kosala prière na koexplike yo nini okosalela yango na ndako donc bozo travailler sur téléphone kaka ngaye eloba lango bina filé le leader patron full boss biso vraiment ozo travailler na ndako oui nga naza na ndako sur téléphone nga azosalela yo mosala okokende eza na sans condition eza te ke o te na se ya mbeto kotalaka te omone nasali o cérémonie oyo eloko intel koliaka te ngai epa na nga bamakambo wana ezalaka te naotalisa mokili naozongisa mokili
o ezana bato ebele baza ya kobonga omoni musala o monsieur le journaliste ezalaka facilité o eza misala mingi bato ya solo basalaka makambo oyo babotamaka nango nga nakenda te na mutu moko bani osala nga initiation aocharge nga pouvoir parce que troisième aire na nga efongwamaki déjà aire wana nga nabotami naza deja na kati ya libumu nabotami oui nazomona makambo oyo eza na nsima mokongo na yo parce que soki nazomona ngo te nakotravaille ndenge nini oui eza bongo limba bao bakutele maza bakutele nkelu ozoyoka message kitoko nayebi kibozolanda les petits sapeurs plus que les grands sapeurs un crocodile alourzi IGF et le chef du projet de la SAP internationale toza na grand maître Corée suprême grand maître force diakabana ozolanda grand maître Corée suprême aweza makambo ba aspirin tout soki oza aspirin tout te a bima kopusa na wate donc makambo yo lobi otangi ba cordelette ba nini mais namonaka ba sango ba be basalelaka yango oui basango oui wana kasi eza biloko basango ti eza biloko basango basalela yango ba délivrance eza na omoni sango yo kokende pa na sango ozobela amoni ke ndeko no azosala ndenge wana akolobela yo te ezaka permis te epa na bango parce que bango bapretaka serment non et puis soki bayebi ke sango moko bo azosala miracle eza neti ozodévoile basekret na bango libanda bakozwa sango wana bakolongole neti aza na matadi boye bakene omona parfois ke bakene na bavillage pour ke makambo na bango esala nini ebatama ali babiloko wana oui babiloko wana esovaka yango mingi biso tosalelaka mpo nazwi enseignement wana mpo eza ya bango nazwi enseignement wana eza makambo moko boye epesaka baresultat moko vraiment spécial donc epesaka baresultat moko spécial et puis omoni ba makambo basengelaka yango bambongo te o mutu moko aye epana so omoni traitant oza na baproblème ok pas traitant ayebi soki omoni makambo nyonso oyo ozoluka ezosenga folukela nga $700 yebaka déjà traitant wana aza mutu alukuta bon melala luma ya pio nazomona émission eza kitoko émission eza en direct so bombolanda émission oyo beta kaka HK un crocodile alouzi TV nde okomona ba élément oyo soki okoti kaka direct vers avis du public oyo ye moko Didier Masuki mobala mandefu pembe nde okolanda émission oyo tropenza ou vraiment na sepeli déjà alobiki azolanda émission kitoko merci tropenza ou pesa pe grand prêtre full boss binafile bambote na esika zali a continuer ko sa malamu denga mesala ko sa malamu na aussi message moko awa madame Lucia esthétique alobi oyo bozo sala ezaki ndoki ou bien ezali réalité. Oui, c'est la réalité parce que eza facilité na kota bino bisika oyo ngai nazolala et puis na osala ba cérémonie. Awa ce n'est pas n'importe qui ba kota eza pena batu mususu bandimaka te ke ba cérémonie ya cimetière ezalaka. Siko ngai bokutinga na libanda na yeko sala makambo na nga tant tokutani tokotiti awa na permission na nga na ba ancêtre na nga na ndimi ke yo oya awa omona bisika nga nazosalela la cérémonie donc papa na nga oyo nazosalela musala papa bisika nyonso komona bilili oyo omona ke omoni vraiment eza occasion vraiment merci monsieur les journalistes amona ke musala na ya solo ke ezosalela vraiment na cimetière parce que ye abandoko banga est-ce qu'il y a solo vraiment kokende kuna kasi ngai naza na kati ya cimetière ndenge naza boye na osala musala na yo lelo dernier nuit na nga na kolala awa comme ça nanga na yo cérémonie na biso ikosuka à partir à minuit alors bae o nyonso bakozali baku ya kolanda biso bandeko bo se tromper te ekozala na ba traitant ebele bakoleka awa akozwa nzungu moko boye bango pe ba traitant
oui bamibenga batraité bango moko nzoka bazana bango banganga bazana bango banganga bazana bango marabu badebriard oui baza badebriard akoya awa akozwa nzungu moko boye ebongwani esali boye bino bomona ngo grave ozolanda wana eza bademonstration or démonstration eza mosala te démonstration eza mosala te nakanisi depuis nasala première émission na nga baye oyo nyonso bazotala nga bobengaka nga bomoni bino moko baresultat oyo bozwi bondimi yango sikoyo tala bisika sikoyo oyo nga nakomi nayebi ke bato ebele basepelaki te na komona na nga boye me siko ngai eza foti na nga te mission na ngai ezalaki bongo nasalisa bato baoyo nyonso baza na badifficulté okota na basecte moko boye inconsciemment okota na bamisala moko boye exemple na babanke basignasa yo oyeba te basignature wana osala eza basignature moko osignaka pacte na satana yo oyebaka na yo te oui bakopesa bagrade ya minene na musala oui bakopesa sucre ya musala pendant 6 mois sucre oui sucre ko bapesa mwa sucre wana bafuto bien bamato ozomata bagrade après 6 mois wana bokotikala parce que yo oza cadre excusez so nalandi sucre wana balandi bozolanda nga la minute oyo grand prêtre association ya bana dingi dans le monde dingi bomoko ya président Lucien Makengo mama Abisina nabosani te grand prêtre Gauthier Ilunga balobi bisika ozali na kati ya mboka na otanga kombo te elongo na Chiko Sengotima Magi Marité bambote na bino zible vava balobi oni britannique ne tombera jamais donc Blaise Koudia Kubanza matadi ke vingilange baza na posa na yo donc merci nalinga ko mela mwa mai mwa moke sucre otangi kombo ya sucre wana bande konanga eza sucre oya boete bapesi yo sucre mwa sucre wana ezali bafuli yo okomi na mbongo okomi na mituka nde yango wana sucre nde tango ko comprendre sentiment otongi okomi na larba ba comprendre nde sucre yango wana alors c'est que na tango wana siko yo moni siko ke komi koyela yo ndongo traitant na bino yeyo grand maître Corée suprême yeyo siko yo soki mutakomi siko ya koti na ngu ya sucre après na suka nango eyindeli ye bakisa eloko wana suka na motongo ndenge nino te indeko nini oui merci na baye o nyonso baza ko bunga pe babunga déjà boyeba te pourquoi science ava olukango foyeba yango soko yebi yango te bandeko nanga bomeka komikotsa te na bisika oyo kokotsa te omoni mbongo eza bien eza sumabe eza na suka te ozolanda nga nazopesa bato conseil ava oluka makambo wana foyeba nanu oyo ozoluka ekoyelanga lere moko boye le pire ekoyelanga nakoyeba ndenge nakobimela siko yo oyebaki te ndenge nakobimela suka na yo ekozala nini okende na libulu or soki oye epa na nga nakosala effort nakata balien wana natikisi yo oui nakotikisa yo banzela wana natiki yo na babozwi wana kotika yango na kozongisa yo ndenge yo ozalaki eloko wana lingala loba boye ntango bapesi yo sucre wana ndenge touto definir yango okomi na bozwi pendant 6 mois wana okomi na mbongo sikoyo bokozala na jour moko boye kozala na réunion ya bacadre parce que yo okomi cadre ti ntango bokotikala wana chef ya société abandi kopréside réunion abandi kotalisa bino en tout cas bino ba nouveau recrue o bosignaka pendant 6 mois oyo à partir d'aujourd'hui faut boyeba bien awa na musala na biso tozalaka na secte moko awa eza na loge moko ezalaka na kati awa siko yo oyebaki te ke loge ezalaka kuna osi okota sucre olandaki olandaki sucre ti bambongo otongi bandako yo oyebaki na yo te sikoyo baye kolobela suko na live ke na biloko nyonso yo ozwa sikoyo ekomi tu sikoyo yo faut servir biso sikoyo okomituna sikoyo tokoservir bino na ndenge nini ekosenga yo sikoyo sacrifice ekosenga yo sikoyo sacrifice sikoyo oyebi te na kosacrifier ndenge nini nakopesa nani
na kopesa nani butu na yo banokomaka moi ozoko skolala te ba raisonnement ekomi ebele nini etindaki nga nini esalaki nga bongo yo yebaki te siko soki okomi na baka wana okomi na baniveau wana contacte nga oui soko contacte ngai nakokatisa yo masolo wana nakotiela yo barrière liboso omoni mission na nga eza mpona yango nakotalisa yo nzela nakotalisa yo soki okozala d'accord na bacérémonie oyo tokosala okozala toujours vivant ti mokolo journée ya oyo ya repos nzambe akobengisa yo okei parce que omoni ntango yo okoti na bamonde wana ntango bato wana bakufaka oyebaka bakendaka wapi kasi bakendaka kosalela bamaison wana ezalaka ndenge wana donc ntango bango barécupere yo komi sikoyo otola bango oui okomi esclave bakomi koutilize yo 10 jours lisusu mokolano ya liwa o nzambe abongisela yo après akobenda yo lisusu ozomona bato ebele bayebaka eloko wana te kisi ntango ozoluka yango ifo koyeba yango nga na ye na otalisa bato attention epuis ntango yo ozoya epa na nga ke maître naza na posa nasala eloko moko boye salelanga cérémonie boye nakondima yo na vuluba te ifa na etidie yo nanu nakoti opesi nga identité na yo eza na bafamille mosusu kisi ekotaka te eske oyebi yango siko nga nayebi te tela bafamille mosusu neti nga mpenza crocodile aluozi kisi ekotaka te donc antikisi voilà sikoyo yo kisi ekotaka te na famille na bino sikoyo yo oye koluka makambo epa na nga fona senga nanu permission na famille na bino soki bapesi nga nzela nasaleli yo mosala mais soki baboyi nakoyebisa yo mon frère nakosala makambo wana te parce que baancetre na yo baboyi mais eza na baloge mosusu batalaka mambo wana te omoni ndenge sikoyo bato bazobunga yo mikoti kaka mbala moko bandi kosalela makambo o baancetre na yo peut-être basepelaki te ozalaki na bahéritage moko balingaka batikela yo ozalaki na batrésor moko boye yo fozwa posunga famille ntango mikoti na nzela wana kasi obebisi siko avenir na ya merci tokomi koshite tokomi na suka vraiment nalandi ndenge olobi baye bazolanda biso namoni vraiment kaka de nalobaki ndeko na ngai Gauthier Ilunga azolanda biso depuis na kotanga place ozali te grand prêtre Bivens Vangu azolanda biso depuis États-Unis. Dani Nsalambi azolanda biso depuis États-Unis. Grand prêtre René Lukeba na wazekwa vraiment azolanda biso alobi na tuna yo ayoki ba message na yo nyonso lobi parce que émission eza en direct na YouTube soko beti HK Crocodile Aluozi TV omoni yango soko beti avis du public oya Didier Masuki omoni yango merci nabusanite kulutu majela alobi est-ce que Crocodile balimero nyo makambo nyonso alobi suka nango sikoyo osalelaka yango ou bien osalelaka yango te parce que amoni olobi na yo alandaki émission moko dernièrement osalaki amonaki osalaki spectacle ya mbongo oya $, enveloppe obimisi mais bato bele babengaki yo balobiki no osali loko moko bien mais mbala sima tala kaka dengo sali ebangisi biso boye na boye est-ce que dengo bozawa akoki kosala spectacle moko balobi na tuna oui merci kulutu nanga ndenge outi koloba kulutu majela merci depuis Paris oui kulutu majela depuis Paris en tout cas merci na motuna otuni en tout cas na salaki eloko wana parce que batu nalingaki bayeba identité na ngai mais nazwaki bapele ebele
batu na poto batu bayebisa nga non pourquoi osalaki eloko wana na respect ya public okosala ngo te bona boye vraiment conscience esalaki nga pe na trouvaki yango oui eza vraiment bongo na kosalaka susu démonstration te parce que démonstration eza musala te o wana nasalaki wana eza travail te eza ka démonstration na démontraki mokili mais eza na bato mosusu bakosala ba démonstration yo kanti ke démonstration yango musala tangu yo okopesa ye musala asala akokoka ngo te ozomona eza différence entre démonstration na travail wana ezaki simple démonstration mais musala o neti na minicho batu bazo zwa ba makambo onga azopesa bango bazomona ba réalité na bango yango na nde musala yango vraiment babengi kisi ozolanda démonstration na kosala nyonso na kosala mais soki opesi nga musala na sali esimbi te oconfirme nga ndenge. Merci balandi nyonso bolandi na kanisa to suki na biso awa ndeko na ngai azopesa biso numéro parce que na émission ndenge na lobi en direct eza ngai te ndenge na moni ba message ezokota bauti obenganga bauti otindela nga message epai ya Papa Griffe le grand Boulangandu depuis Kinshasa parce que le 30 juin yende bapesi bateau de commandement pour na basaper bakouta Paris bakouta Brazza bakouta par-ci par-là Kinshasa wapi Congo central balobi makambuza maboko nae alobi ki crocodile aluzi na landi émission pe nazolanda émission vraiment Boulangandu le grand Boulangandu Papa Griffe siko zali bambote na yo na bosani te kopesa pe mbote pa ya ndeko nanga Patrick Lumande la haute tension des barrages Inga bambote na yo depuis Lubumbashi na Katanga na bosanité mon président Tondolo Bilele Makaka Loma 3 cravates ya yo pe ngwana bambote lisanga pe ya bana oyo balela kolata na bosanité veille setona esikozali ulaga modogo esikozali le roi Nanjili balobi yonde mokonza blouson esikozali monde eza ko évoluer SAP ezaka teboleka na balabala boya kofinga bato bo créer ba plan bo créer ba émission bo créer makambo belé parce que toza utile na société yango crocodile aluozi lelo amemi bino na kata cimetière bokolo bakeno muto ya zaka danger bilamba na yango misu balobaki bimaka na cimetière oui loba ndenge nyonso lingi tokutande na terrain tobetana papa grand maître Corée. Merci okoki kopesa biso nano numéro na yo ya téléphone bana Brésil bana Paris bana Poto bazolanda yo bana ya Brazza Alino Lepe Alino Mayala bazolanda yo partout esika ozali pesa nano numéro na yo bazolanda yo na bande konyo sosiko. Oui, numéro nanga eza plus 243 plus 243 Abacher depuis Point Noir Landa yoka numéro plus 243 plus 243 85 500 62 27 Ola 27 bandela mwa moke Alain Babacher depuis Poto azolanda yo ayoki bien te. Oui, plus 243 085 500 62 27. Oui, wana numéro na ngai boko benganga sur WhatsApp boko zwanga numéro na ngai kanga magate sauf que soki omoni ke ozo benganga nazo yamba yo te peut-être nazana ba prière pour na travailler trop okotikela nga voice tango tikeli nga voice na koyeba tango na kofongola na koyeba ndenge na ko zongisela yo ba mituna na yo naza vraiment numéro na nga na eza na WhatsApp okobenganga pe na appel normal okozwanga wana eza numéro ya nga moko et en plus na lancer message moko na bayo nyonso ba olanda biso omoni démonstration na salaka na émission to salaka liboso na lobelaki makambo ya ba portefeuille magique
porte-monnaie magique grimoire oyo biso tobengaka grimoire bino obengaka yango porte-monnaie magique nasalaka yango nazopesa yango déjà na bato mais oui bato bazozwa yango déjà bazozwa mais porte-monnaie magique emonanaka boye te aleni bato bakufa nango makambo oyo ozoloba oyo moto azwi porte-monnaie magique epa na yo ake kuna boye opesa ye bacondition akomi soki ndenge nini ememi na baproblème non eza bongo te omoni science evoloa ezalaka kaka makambo ya sacrifice te omoni magie siri mbongo na mbongo ezali ya makila pe ezali eza bon eza des choses différentes ezalaka ya bacontrat ezalaka libela te porte-monnaie magique oyo bana kosala yango pendant 5 ans ezali ya 10 ans ezali ya neti nga nasukisa yango ntina 15 ans sikoyo osukisaka na 15 ans awa namoni famille bien petit bijou bien petit alobi na ngai tuna ndeko ye azoloba makambo oyo ye azoloba eske ntango ekekoma akoti na makambo yango apres elobi ekomi ke opesa nga boye ezongisa boye bino boyaka kaka boye pourkui bino bolinga kokosa bato eske makambo oyo ozoloba wana bamama na kati ya Paris bazolanda sikoyo yo makambo ozoloba oyo mama Sandrine la queen de Kimakuta azolanda alobi eske makambo ozoloba ekoma te na nsima moto azwi porte-monnaie magique ekomeli ebende bamatoi banini ata yo moko non eza bongo te bandeko na nga nakanisi baoyo nyonso bazozwa yango bazokutana na eloko moko te nga na kopesa yo baprincipe ndenge wana kosalela yango okodeborde te soki olandi oyo nakolobela yo okomona te eloko moko te mais soki yo okesalanaki ndenge na yo ndenge nalobelaki yo te yango na nde le pire eyaka mpona naotalisa mutu epuis mutu nyonso te azwaka eloko wana eza na mutu oyebike na mokili oyo biso nyonso te fo tozala bato bozwi oyeba yango yo oza na horoscope na oyo ya bozwi nga mpe naza na ndenge na nga eloko lobi ntango nga na banda koyemba dajon kumu ayebi nzembo moko na banda koyemba mozwi ayebaka moninga na ye nde mozwi mobola nde ayebaka pasi ya moninga mobola nga honore kubiala ekrokodila luwozi mwana mobola nde mau nakati po ezoyelanga grave ezoya danger ayebaka pasi moninga bozwi ayebaka bozwi ya moninga na ye mobola nde ayebaka pasi ya moninga na ye mobola yango yo oye kosunga naye kosunga bandeko nyonso oyo baza bamosusu balukaka makambo oyo otambola okenda koluka ekomela yo le pire non wana eza na ndenge mabe epuis ntango yo ozoya nakotala nanu famille na yo nakotala nanu bozwi na horoscope na yo soki oza na horoscope ya lar te nakosalela yo te mais soki namoni ke oza na horoscope ya lar nakosalela parce que eloko wana eza donné à tout le monde te bato ebele bayebaka eloko wana te jamais biso nyonso fo tozala bapatron ozomona mutu na mutu aza na bozwi na ye nakotala serio nasali verification ya nzoto na yo natali yo sikoyo fo tosala makambo ya yo ekosimba mais soki okenda bamaison mosusu bakolobela yo makambo te nazoloba bakobandaka mbala moko bandi kosalela oyo yango siko ntango okomona mabe liboso obandi koregete oyebaki te nzoka nde ezalaki kozanga ya koyeba ya bamaison oyo bino bozokendaka kokotaka ozolanda oui eza na bamaison mosusu bakotaka yango pampamba te bakota yango pampamba ntango okoti ntango yo okoti kasi oke komikotisa na nyonso babandi koutilize yo eza mabe ozomona nga nazosala badelivrance na omoni basecte eza na secte moko na miniti eza makasi babengango la nécromancie nécromancie eya makasi mingi baservice na bango kasi basalela yango na cimetière nde bisika tozali oui la nécromancie eza na bato mosusu bazouta kuna nazokata baconnexion na ozongisa bango vraiment ndenge bazalaki la nécromancie na minitio eza vraiment likolo oyo ayebi science wana bisika azali azoyeba deja do bandeko baoyo nyonso baza na badifficulté napesaki nimero na nga bobenga bokozwa oyo nyonso bolukaka oyo elongi oyo nga nabotami nango bato baza bayebi na banda makambo oyo na banda kosala miracle na age ya 4 ans na ndenge nakomi boye natambolaka partout pa na bino place yo botami place nga nabotami eza na
aveni na robosa na me eza na quartier mo babenga ngo mapatikale eza na baoba kabini moko ya courant eza wana eza na ndako ya papa mo babenga papa dibanga po ndako na ye liboso eza mambanga moko ya minene nga place nde na botameli na koleli place wana nde na bandi kosala miracle place wana ezalaki premier miracle nga asalaki yango ezalaki nazalaki na grand frère na moko bwake na Nigeria abando kumba nga na mokongo siko azalaki professeur azalaki na ba difficulté moko boye azalaki na makima ya moyen financier po azalaki na mwasi moko azalaki na zemi siko azalaki na larte azo se plaindre abande ko kumbola mokongo yo bande ko tambola te ube koma oui nga na tambola na difficulté nga na tambola d'esprit oui nga na tambola na difficulté donc nga na tambola na difficulté même classe na banda classe na âge à 7 ans ezana bat musu bande déjà ba 5 ans nga zaka na 0 na temps wana na yeko banda classe na âge à 7 ans parce que ebele salima na nzoto oyo sikoyo grand frère na nga wana abanu kumba nga na mukongo na zemi aleju mususu azolela lela epsinga nazana ba difficulté moko zo déranger nga fort tala mwasi azana zemi membongo ezate mais ndenge eza wana petit leki na nga na ebite nini yango ezo déranger vraiment nazo kene musala nazo kena defa te ba nyongo na kota te ba nyongo nazo mbongo te ngamba mona ebisie grand frère na nga Richard oyo zo luka wana omoni soko baluki na sima ndako okena fulu okeno komona oyo zo luka premier miracle nga izalaki yango grand prêtre mère Bobette Kila mambika ya bamambika ozoyoka yoka ndenge ndeko abandelaki makambo na ye miracle liboso yango wana otindi ye grand frère mwasi na komaki azaki na zemi prepo abota akende na sima ndako na fulu atombola libanga na lobeli ye kende na fulu so komika na fulu au place bino bobwakelaka biloko na bino okokuta oyo zoluka ayebisinga no foto kineka nga na yo nalobi te yo zelanga na kemela mai nga na trompaki na lingaki te miracle wana esalima na misu na nga na kena ndako yepe akia baluki na sima akelokota mbongo dans l'époque on ezaki zai na ebite mbongo wana ezalaki kombe omoni eloko siko elakisanga na ba parents na nga ba comprenaki nga makambo eza na nzoto na nga yango bazwaka yo bakeno tiko epa ya sango po basalisa nga balongola nga makambo oyo nazalaki nango deuxième miracle na nga ezalaki nini nga nazalaki na équipe moko boye na matadi awa kombo na ezalaki CDJO batu nyonso bayebi Blaise Kudia kubanza bozoka CDJO ya Fonde Manianga akufa na minichi oyo équipe on ezali na deuxième division batu o baba matse équipe na première division ngai okay na magama match ballon kasi yango ebimisa na sala ngo kaka na matadi te tina Kishasa na sala ngo na Kishasa na équipe oyo ya Imana président Mavo ayebinga ngo RDC zo pulaka yo zaka oui kasi po omoni wana eza équipe nationale po ba kutsa na bato wana ezo senga il faut oleka na ba intermédiaire okyo sala pe makambo ya équipe nationale wana kuteza facile wana eza eloko mukie makambo wana matadi mobimba bayebi nga na ba équipe ya quartier na bimisa ba champion na stade na sala ba équipe ya Elima bao ba mona bazomona Elima na teka babi Veti na teka babi Tonnerre na teka babi OCC na teka babi na sala ba match biso Rwanda banoyo kako ba petit moko ya mike bazo travailler ba match ba année fois ba 1998-99 kasi ngai wana grand prêtre Mosi Kunga ozoyoka ba vérité papa na Dani Djogo na kati ya Allemagne grand prêtre mère Victoire Diakabana Abeti Diakabana bozoyoka masolo yango yonde donc bano amiki babanda kosala ba match ba Veti ba Elima kasi ezalaki ngoli sikoyo bato nyonso bazomona nga siko bazo se référer à pechango yeyo merci toko bandila na yo jour mususu tokomi na suka émission vraiment esili
Donc bambote il faut pesa bambote natika lika soki na 4 minutes ozwa ta moi 3 minutes mais 2 minutes pardon ya bambote parce que bana Kinshasa bazolanda yo basaper tout na lela bino fort soko yoki kombo na yo te toza ebele Mama Africa label ya yo pe ngwana bambote Mama Africa toro ya yo pe ngwana bambote WW ya yo pe ngwana bambote le capitaine de l'équipe Dadimbe la l'homme puissant ya yo pe yango wana bambote na bosanité le capitaine Silmanto le spirituel ya yo pe ngwana balobi to bunda kaka toluka niveau nini tokomema sape na biso po bato ba reconnaître yango partout dans le cimetière et dans la poto dans la maito okota to sala be mission pesa bambote na yo ba zolanda balanda yo. Oui, merci. Ya liboso na kopesa mbote na papa na biso Didier Masuki mobali ya mandefu ya pembe cheval mbangu. Oui, cheval mbangu mbote na nga liboso vraiment papa bisika ozali. Merci. Et puis ya mibale na kopesa kaka na mbote na Pomba Nuance de Plique. Pomba ya Nuance. Oui, Pomba Nuance de Plique bisika ozali artiste na biso obiso to soutenaka na mabondeli na mamunioso en tout cas to pesi mbote. Pomba Nuance. Oui, oya Kishasa. Ya mibale. Yo ngwana bambote. Oui, ya misatu na pesi mbote na Héritier Wata Boss Live bisika ozali. Tala de patron Héritier. Oui. Wata. Oui, o batu oyo tovanda na bango ya yo Héritier angwana bisika yo ozali en tout cas ba bonne journée bisika nyo fanda na bango. Oui, wana batu ba lobaki o tala ti para sala émission place ba cercueil ba nini na cimetière di zo na borongo besoin na place ba mona place to la pela donc ba yo lobaki o non c'est que yo sala bango makambo. Non, Héritier asambelaka mingi alingi nzambe trop mais tango yo kaka alobaka o ye aza tembe kasi tembe yango eti ki oyo kaka o Héritier aza vraiment mutu na tembe alia linu kasi sikotela siko degra bato avandaka na bango biso en tout cas to soutenaka ye na mabondeli aza artiste na biso faut to soutenaka ye. Et puis Pomba Nuance de Plique aza artiste na biso to soutenaka bango et puis to salaka na bango ozomone me balingi mingi nzambe batwana do omoni ba secte oyo bakotaka te. Ah bon? Bakotaka te donc bato bakanisila bango ba mabe pamba jamais. Héritier nanu aya epa na ngati ayebisinga non maître nazoki nobeta concert moko boye na kitambo fo bonabo ayaka te amakasi na kosambela et puis aza tembe mutula tembe ndenga na tse tembe la komia. Oui, mpaga ba mona voilà ye aza vraiment tembe en tout cas bambote na bango yangona na kosuka wana en tout cas bana mokili mobima bana monde entier na lingi bino mingi maître Corée suprême yeyo ba difficulté nyonso o bino bozana ngo bo contacter na numéro o wana e ko afficher liboso écran na biso soki bo contacter bo kozwa ngamoko na WhatsApp nazali bokobenga nga na appel normal na koyamba na koyeba ndenge na koyanula bino en tout cas na sengi bino nyonso bana monde mobimba en tout cas bambote ya bino nyonso. Merci balandi nyonso ndenge kaka totelema na biso. Les petits sapeurs plus que les grands sapeurs alobaka un crocodile aluozi to uta na mabele to kozonga na mabele soki mwana botami bayambaka ine lamba après maman akoyamba ye na libele après libele kokola ya mwana après kokola ya mwana esengaka peut-être si malobi ozali susu te tozongaka na lilita yango esengelaki toya na lilita on dirait toyebaki toya penza na ba esprit ya pembe pona kolakisa ke toa motema pembe toza pe na esprit ya ba angelou toza penza na esprit awa toya toza na problème à motu te toya ko sala mission parce que toza ba spiritu crocodile aluozi aza pe spiritu crocodile aluozi abeta ke mission toujours alobela makambo elamba parce que la forme banda na époque ya Jésus ye moko azaki le grand sapeur comment panga aza sapeur comment pas vraiment ba sapeur nyonso place bozali bambote na bino on a pesi bambote na on a pesi bambote te professeur Bimi Mbale ya yo angwana basaluti na bosani bino te héritier de Neskens place bozali eza toujours esprit PV donc toza toujours na kati ya masolo donc merci numéro na ngai
bobenganga 089 855 33 24. Na bandeli 089 855 33 24. Soki bobengi bokozwa ngamoko un crocodile allons-y les petits sapeurs plus que les grands sapeurs. Numéro langa eza na WhatsApp. Baye nyonso tonto pic tozana bino Didier Forme Nanjili tozana bino bandeko tout vraiment numéro yango wana. Soki okoti na YouTube okobeta kaka HK Crocodile Alouozi TV omoni ba image oyo obeti kaka avis du public Crocodile Alouozi TV okomona babiloko oyo obeti na avis du public maître Corée suprême omoni ba élément oyo botika malamu. Madame Elous esthétique, maman sociale comme société. Bayoka douleur, balela aïe. Nabo sanité, princesse Odette, toujours. Bayoka douleur, balela aïe. Check. Merci.